Boni. Aster nkolo azobomba azobatela azobundela azolongisa nde omoni ke azopermettre tomonana lisusu tokota na lisusu mokonzi azo ya monene peuple azo ya moke aza suspect Bapesi Mokimbangu ndenge bapesaki ye bahonoraki ye osimbaki makambo ya mboka tozopostule mpe wana nabenga bango bato bazalaka na retard ya koyeba makambo, c'est-à-dire que ozoexplike moto eloko eza na nzela. Kimbangu n'a pas besoin ya badoration nyonso boyoka epesa ye, ya bisalasala nyonso bozosala lelo nom de Kimbangu. Kimbangu aza na besoin ya baphysique baaccomplir sa vision, Lumumba aussi moto ya modele wana azocomprendre te sero efebetama libanda mekino lelo ya diaspora bafongolela na mpenza bayimboka motema te. Bientôt là notre pasteur Moïse Mbia Robeta mwana ya opposant monene mboka pe ebongi te kaka meme bandeko na meme option balobi te mboka ebongi te. Bandeko ya libanda bazalaka na basource ya information ya makasi koleka biso. Mais je ne pense pas que soki papa Charles lelo akei epai ya bandeko ya diaspora po ayemba nzembo lokola bakonzi balingaka te tolia mpo na nini po ete baliaka bango moko ye na 3 mitu coup d'état, coup de foudre, guerre mondiale. Na kati ya bafa basal aza na titre mibale turo yo toboyi turo yo toboyi titre nzembo na bwala Charles pardon na bwala mefa pardon zela bwala nini bwala mefa ndako ekufi mboka ekufi ebasha omwe babilo oloba njoza apusa mutu moko aya okanga yo donc eza neti mutu mobimi okanganga ye mokonzi alobaki ke mboka ekufi bokangaki ye ata mokonzi Félix Tshisekedi nkolo atuni alemba tozongisi bakufa nkolo bakufa po ete makambo oyo esila bana bakufa atango babomaka bino siko bokufaka siko bango mpo bakufa eza likambo lokwa o mama tiala mwana yela biso akutani na Luambo so Franco so pe nana akutana bamadili so ba Franco bapesi ye maloba basola mpona makambo ya mboka oyo bapesi makambo ya babilo niti oyo ozosala oyebi oma babilo kosala osala ya babilo ekoti ya bato basala mabele so okoti prison te ekoti basala mabele ok ifo bakufa 5 tangaka 5 oyo mpenake yo mpena omona atose tofo bato 5 bakufa bemba comme mutu ya l'esprit de mort na kati ya bemba ya esprit bon mpona yambaloya taba pasteur bakokata Eli okay toka ngoda nazokatela nzambe losako na se siko tozokata losako siko kuna nalingi nakatela nzambe losako
Le saco, le saco, le saco. Le saco, awa. On y va, on y va. Allez, casse-la, casse-la, casse-la. Allez, tosozonga, 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 tikela casse-la, tikela casse-la, tikela casse-la. Nazozonga, s'il vous plaît, tikela casse-la. Yoka, 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 yoka. Olingi lipara, olingi kopota, olingi mosala, kona nini? Bonjour, bonsoir chez vous, peuple de Dieu amoureux et amoureuses de Jésus-Christ de Nazareth. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Christ reste notre roi, notre sauveur, notre Dieu. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous Papa Charles. Papa Charles Lourd, c'est mon invité spécial du jour. Mais sans plus tarder, je retourne à la régie avec Hervé Yomo. Si on peut nous balancer un cantique, le Sako Mokondi Bobeta na internet, Boyo Kandi, le Sako Mokondi. On se retrouve tout juste après. Régie à vous. Allez, Katela, 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 Yambalo ya taba pascal bakokata. Allez, Katela, 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 Binana yo, binana yo. Yambalo ya taba ministra bakokata. Katela, 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 okay, toka mola. Nazokatela nzambe le sako na sesiko. Nazokatela le sako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe le sako. Le sako, le sako, le sako. Le sako awa. On y va, on y va. Allez, katela, katela, katela. Allez, tosozonga, 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 tosozonga. Tikela katela, tikela katela. S'il vous plaît, yoka, 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 yoka. Olingi lipara, olingi kopota, olingi mosala, kona nini? Ok, de retour sur ce plateau, c'est Cantique a fait plaisir énorme à Papa Guy, là-bas, donc la princesse de l'Éternel, Yende Moana, Papa Guy, là-bas, Papa Guy, là-bas, là, moi, c'est Kitoko, Maman Lauriane, pour la nuit. Merci aussi à celle qu'on appelle Nikab depuis les Issans de Korobé Moko. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Que Dieu te bénisse. Capi Capilos Adonix, la fille à maman, que Dieu te bénisse. Pourquoi pas aussi à tous ceux-là qui nous aiment, maman Betty Kokelea, la prophétesse Myriam, église Cité Bethel, dans mission évangélique Cité Bethel, na Chalon sous-sol, na Badiak Nyons, ma big salutation. Papa Charles Glo, bonjour. Bonjour ma sœur Tiffany. Boni. Aster nkola zo bomba zo batela zo bondela zo longisa de Monique azo permettre to mona na lisusu to kota na lisusu. To kota ni mais ozo changer te Papa Charles zo ka munene libumu donc
Mikolo tolobi soki omoni leader azoya monene mokonzi azoya monene peuple azoya moke aza suspect. Soki omoni leader papa na ndako pas pasteur pas politicien azoya monene azoya beauté bana bazokonda aza suspect. Donc suspect na plan spirituel ou physique? Aza suspect. Aza contre population. Et disons papa Charles Limbisa tout ça qui une émission mikolele kaki olobele mo makambo ebele hein. Bato bambaki on ndenge nini ba commentaire ou monaki on ndenge nini osimbaki likamba papa Simon Kimbangu ndenge bapesaki e ba honoraki e osimbaki makambo mboka tozo postuler pe olobaki mo makambo ebele. En tout cas na talaki émission lekaki malamu na mokili mobimba soki bato nyonso balobi malamu na yo wana okoma mabe. Il y avait aussi quelques deux têtes oyo peut-être eza bato oyebi ye pete osala pe mabe te mais soki oyeka azotia commentaire comme si bobunda na ye comme si bowelela na ye eloko wana nabenga bango bato bazalaka na retard ya koyeba makambo. C'est-à-dire que ozo expliquer moto eloko eza na nzela. Kimbangu n'a pas besoin ya badoration nyonso boyoki epesa ye ya bisala sala nyonso bozosala lelo nom de Kimbangu. Kimbangu aza na besoin ya ba physique ba accomplir sa vision Lumumba aussi moto modèle wana zo comprendre te. Alors wana bato bazalaka ba immature aza na retard ya compréhension ba bomi ya mboka wana to landaka te. Mais bref sur 10 dès naza na 7 na longi et monsieur le gars qui bien non naota la commentaire soki sans commentaire et apprécier l'homme de vengeance mi balé wana melam ni balé melam. Donc voilà l'émission et les gars qui mala. Merci beaucoup papa Charles Lo to koba na émission na biso ya lelo actualité za mpe mingi. Ah oui. Za mingi mais mingi vraiment tika to tuna no boni le corps du Christ église. Babiso maman Tiffany babiso toponama pona mosala wana ndenge mosali mabaya ponama kosala mabaya mason aponama kotonga bandako biso toponama pona likambo ya molimo pona likambo ya kobika église de notre côté par rapport ya oyo tozo recevoir pe tozo pesa. En tout cas toza bien. Voilà. Merci beaucoup papa Charles. Tika to bana likambo oyo ya ba concert parce que poza moyembi. Oui. Ba concert refait betama libanda. Mais kino lelo ba ya diaspora ba fongol elana mpenza ba imboka otemate. Oui. Bientôt là notre pasteur Moïse Mbia Robeta Fabeta mais bayi ke penza bako sala bémission bako loba yo étant musicien au tel on allait sunini ils ont sa musique la chose si maté na banzi que moyembi tango azokende koyemba ayemba ka mfasi ya bato pasteur te ya ka mfasi ya bato pa président po apesa meeting apesa ka ngwa mfasi ya bato soki bato na baboyi ote ya banzete te. C'est-à-dire que ils ont un courant moko elekate entre yo na bato wana ndamba boy ndamba ndimi la nangai majorité ko boya na lisolo wana pe bandeko baboyaka baboyelaka te po bayini moto bako bayina nani baboyelaka pona likambo ya mboka ekobima injuste. Joseph Kabila na pouvoir ba combattant ya bikolo tout basangani pona kotelemela bayembi mboke bongite reproche na bango yango wana eko Félix akoti ndenge toyokaki mwana mboka mwana ya opposant monene mboka pe bongite kaka même bandeko na même monsieur balobi te mboke bongite bandeko libanda bazalaka na ba source information ya makasi koleka biso. Mais je ne pense pas que ce qui papa Charles lelo akei et pas ya bandeko a diaspora po ayemba nzembo lokola bakonzi balingaka te tolia
pona nini po ete baliaka bango moko e baboyanga na ye. Non. Dabilo okeyemba na diaspora yango wana. Kasi banzembo mboka. Donc olongona bapoka okeyemba kaka. Kasi banzembo bakonzi balingaka te tolia ye. Pona nini po ete baliaka bango moko e nzembo neto wana bakoboyango esikani. C'est-à-dire que il faut moto na moto atana. Au lieu ya kosala affrontement na bango bato bayokaka musique na biso te foka koyokana. Merci papa Charles Lelo mingi penza lelo toyena tobetana musique na yo album na parce que ba to bakomela ki biso titre ka pa mopesa ki elobisi bato nzembo akela yango lelo na ye penza na lukayo lobana liboso ya caméra album ozobimisa single ozobimisa nzembo ozobimisa eza ndenge ni pesa programme. Merci ma sœur Tiffany na souci ya mboka na ba recherche spirituelle tozanango mokila molimo azo fournir biso ba message ya kopesa single oyo akana makite abima parce que eza na album ya kitoko ya monene je pense ya ta ba 6 titres ya ba 7 oyo azalaki na 3 mitu comme album wana coup d'état coup de foudre guerre mondiale oyo naza na studio coup d'état coup de foudre guerre mondiale album moko memitu misatu banzembo na kati tala c'est bien banzembo ba révolutionnaire banzembo ya délivrance ba chanson prophétique na tangu na préparer yango mbala moko mokila molimo comme de dépendaka na elobi te mwana na ngai simba place wana mais il faut yango da single moko ya banzembo mibale ebima na kati banzembo bale titre na single wana apesi na kombo nango bafa basala oyo akokufa akufi oyo akotikala tikali oyo vengeance alobaka na etamboka azali il faut tondima biso tokufa une fois pour toutes ou bien tobika une fois pour toutes po mboka ebonga mais soki bamiso baoboya kokufa bamiso baolinga kokufa bamisusu bazolinga vi bamiso baolinga vi te bakorolaka biso tozongana na nzembo wana mwa moke mwa bafa voilà mwa na kati ya bafa basala aza na titre mibale tour oyo toboyi tour oyo toboyi titre nzembo na bwala pardon na bwala mefa pardon zela bwala nini bwala mefa ndako ekufi mboka ekufi ebasha mwe babilo oloba onjoza apusa mutu moko aya okanga yo donc eza neti mutu mobimi bokanga ye mokonzi alobaki ke mboka ekufi bokangaki ye ata mokonzi Félix Tshisekedi tango alobaki mboka ekufi tokoyiba lisusu ni bokangaki ye sikoyo nazwi kaka biloko alobaki sikoyo na traité message naza na posa bakanga ngai te tano place outi 3 mitu guerre mondiale coup d'état na coup de foudre donc tout ka omo tekeze bilo mo boye epesa kimia te biso to ba prophète biso to lobaka pamba te biso to ba prophète na omona likambo no signaler yo zala mayelo li okanga nga po Michel signala bakanga yeme roi akufa pesa na ya te bafa titre na wana lobi bola me fois te tour to boy okela moto boyete papa okela moto boyete papa boyete turo yo to boyete tricherie boyete boyete turo yo to boyi yango nakosenga yoka losambo nanga yango nakobondela yoka kolela nanga bosengi nini wana nkolo atuni alemba tozongisi bakufa nkolo bakufa pwete makambo oyo esila bana bakufa atango babomaka bino siko bokufaka siko bango po bakufa eza likambo yo ke losambo nkolo akeli Congo boyete yo boyete Afrique boyete toya komona boy mutu toka groupe ya bato baye ko changer situation bazala bien balia bien bamela bien ba traître
yo vie baby ndo okelo sambo te mais pasteur ko sama voilà to kena kolo okelanga boyete yeba na kela bino boyete na pesa bino vie bozala bien amakambo ni nde turoyo bozoba to boy tricherie to boy insécurité to donc awa eza nzembo ya conscience moto azwi conscience te côté neza bien mais côté kaki ba kufa nde yango kasi intercession sikoyo alors intercesseur siko congolais to africain zoloba yango na kosenga nkolo yoka losambo nanga yango na kobondela yoka kolela nanga siko tata atuni mwana ne olingi nini papa mbonga minerva siko na kaya ba congolais pasi eleki bolingi nini papa pasi eza likolo oyo akufa wana kuna azik siko wapi mabe ya nzembo ya modeli wana bon matifa te kokotisa na bilo no te tikombo na yo na benge ka kombo na yo na kotisi yo là on ça ne tobenga comment ça tous association mobo et to bo mabati association ezali entre journalistes na invité communication ezali na ba bakamolo bande engagé ka yo makamno ba et engagé lol Congo Kimbang ngai Ndeko Félix Ndeko Martin tout le monde ezan nzembo comment ça ba bilo lokwa o mama chala mwana ela biso akutani na Luambo ce franco ce pena na kutana ba madili ce ba franco ba pesi maloba ba sola pona makambo mboka o ba pesi makambo ya ba bilo niti oyo zo sala oyebi o ba bilo ko sala o sala ya ba bilo ekoti abatu ba sama beli so koti prison te ekoti ba sama beli na koyepse logo moko bato tu bakoti abatu na se ya mabele avant bango pe bakota kana mabele basala guerrero wana te eloko motuya soki yoki moto alobi eloko zo maîtriser te pusana tuna ye jiri boya ba journaliste boya bo tuna ya expliquer bino nini alinga lo bobomana ba innocent bon papa cha ezana bato te bolinga mboka komba sali lokola babiso papa cha botika mboka ni ta ote papa cha mais oui zela pharaon akufa te na yebi ke yo za mtu ya clair otaka na yo mai na vino te donc ba melanka ndi ba melela wa olangwa alangwa opa kweya opa telema atema mais ba melinde na munoko na makolo te makolo eza makasi voilà papa Charles so ba lobino ba tie 5 personnes OK il faut ba kufa 5 kanga ka 5 opena ke yo pena mona trop c'est trop faut ba to 5 ba kufa o banana 5 pesa faut ka 5 combo o moni ke ba o mériter na bo moité pour na mabosa il passe na Congo to nini ba kufa ba faux religieux groupe à liboso ba faux religieux na kati ba faux religieux ba pasteur ba monseigneur ba memi biso na mbindo na passe ba désorienté biso ba politicien wana to wana kaya Congo ba politicien mboko ekomi boza ba politicien 5 politiciens au faut ba kufa selon yo que sont oh oh bah on faut kufa na kama on azo vivre oh il faut kufa basi na liana sil sanana donc deux ezali ba faux politiciens 3 ba faux leader ba leader nyonso ba leader ya musique ba leader ya théâtre ba kotaka olia suka ka wana take kota makambo mboka pour ne rien donner ti ya komi pe ko be ba komi pe ko utiliser atela ba poisson anesikate donc bref réseau ya ba traître o ba sa ko trahir mboka réseau ya ba banani na kati ya mboka eza na bato bakambaka bato ne bato na population bazelaka babika na yeba ete pasha lobanga pe makambo na épargne na yebi que ngati bana banda na yo depuis na yeba depuis ba 2012 13 donc na yebi que wa mtu mo banga no likambo te o esengi no lo baso etango leka mais lelo para comprendre kwa no peka mutu ke ya mo po banga to tika pe bana o tika pe bambwana o bokola ba bulle dok bokola bana ba pitbull donc obi ke tina mona wana pitbull ngaka tsaka yo mpo banga no makamte njalo banga pe te eza ba pitbull te 5 combo 5 zo ya soka 5 combo na ba leader na ba politicien na baba na kati ba religieux 5 lo ba yo pe na ndozana wa mpo fo bikate yo fo bikate fo kufa yo pe na fo kufa
Yo te mto boma ba mais o sengela ba on di panza mzambe mto boma ba. Lokola moto lokola FCC. FCC a mutu te. FCC est association. FCC est association baatu. Eza organisme, eza mutu te. Etala. Parce qu'on a FCC. Nazo comme. OK. Moto lokola FCC. Abomi mboka. FCC azo mérité. FCC a mutu te. Moto lokola PPRD abomi mboka. Moto lokola IDPS abomi mboka. Azo mérité. Bon, toki no boy, malembe zela. Na FCC toza na mtakamba FCC za yo so kufa sko tanga ndé mtakamba FCC nani président FCC za Jikaka Joseph Kabila Kabang obokokana na yepe FCC za kaka te na lobi boy comme ko ça te ne chozo ba lina yeba pona zomo na ba manifestation te et na zomo na ba drapeau IDPS ya papa Argentine papa ya FCC va travailler dans le silence hein yo a pasteur rôle ba mambo bonte oyebinde ba tout travailler makele la wenze ba tout ça ba tono vidéo kaka makele mais na kati elo ezango te FCC na ndeto yebili ya ko travailler na silence te muta changer la stratégie yo mwana on te ndoki a changer kalezaki ndoki am congolais muluba te mais le changer na ngote papa na comprendre toza na mto ya PPRD autant PPRD mkonja PPRD kunezalaka tena lobi mutu lokola PPRD mutu lokola IDPS mutu lokola bon tika na tokende boy na opeso 5 leaders na 5 wana tanga pena te na opeso ta 10 tanga longola 5 faut bakufa 5 batikala tokei toza na 1 ntolokola to na otanga bakombo yo longola ndi bato faut bakufa to na Joseph Kabila ozolinga akufa te ngala big to nazotanga 10 yo okolonga 5 type na 5 oyo esprit de mort. OK. 5 oyo esprit de vie. Do ba oba. Tu boy 5 ba kota na esprit de mort, 5 ba kota na esprit de vie. Pour esprit de mort ils ont tout cas. Oui. Esprit de vie pesa la. Et bongo sikoyo ndenge tote ya kana occasion ya kobongwana te ocha bango parce que ko botanga tanga. Bon, tanga parce que possibilité de la papa Charles talanga. Ngala bika to na mituka mibale. OK. Yo tchoche o eminze mono ala ki te place ke papa ba bongwana. Kolo ba changer. O cheke ke ba kufa. To aka na mituka mibale. C'est makambo oyo esila. Voilà. To ala mutuka ya esprit de mort, to ana mutuka ya esprit de vie. So na tangi yo cheka esprit de mort. So na tangi yo bika esprit de vie. Yo kota banka. O ezate ko bika ba kufa. Il va sur la bika yoko twa esprit de mort. OK, avant to koma wana. OK, lobby te onanze mono lobby te ke ba bongwana. Ba kufa. OK? Na kati ya mutu ezana bizaleli. Ezaleli wana soki ekufi. Mutu osala. Mutu obongwa. Papa Chako memanga émission nde ngezalela te. Ngande na okamba émission. Maloba on azoloba na yembi nzembo omoni ke so eza bongo te bulongola nzembo wana so eza banzembo bo banga na lobi boy nani oba nzembo ya yo moko omoni ke komelo kilo nani azobanga eza intéressant mais na lobi est-ce ko tika na tanga bakombo na tango yeso lobi ke bokoniata ba nyoka ba nyoka nde nani bato te yo kantika nyoka wana ya nyoko yo na ba scorpion je vous ai donné le pouvoir sur les serpents les scorpions yo yeba te ke satan ezalaka moto. Bon, toke ni malembe. Ni ma malembe. OK. Toke na esprit de mort, na esprit de vie. Ce quand on atteint comme le esprit de mort. Esprit de vie. Toi na mi tuka mi ba l'esprit de vie ezala kati. Amu tuka. Ba desna ba na mo ba boy. Esprit de mort ezala jaune. Na jaune, ba faka na de vie pe na mona ba isala accident ba. Te sala boy, côté na kaka jaune. Blanc. Non, esprit de mort ezala jaune. Mais sikoyo. Papa Charles. Toke nan. Oyi ko si 100% te toke nan. Yo mto pese lenge émission. Pete bozoba oyo esila. Tete ya toyoki kotana ya. Toke kasi. Mbemba. Turo yo to boyi. Na bimbemba. Sina so répondre. Turo yo to boyi. Te na lobby esprit de mort, esprit de vie, mbemba. Ngana loba ndenge ni. Na kati ya bemba.
il y a esprit de mort na kati ya bemba, il y a aussi esprit de vie. Siko na nzembo no ndenge oyembi na bato zoluka ke obondela ki nkolo bakufa mtora mbemba. C'est-à-dire tout leader traître. Omoni mababo. Omoni no pasteur ndebo kosa abanza mais. Omoni na lobby. Omoni bo pasteur no après lobby zolingo comme président de la République. Na peur ya boy. Na robanga modèle ya boy. Toto ayebi que c'est un homme de Dieu. Mais oui que partout ezubiso mota 10 minutes. Mais oui nazo memayoti. Je te réponds clairement. Nakati ya bemba comme mutu. Il y a l'esprit des morts. Nakati ya bemba il y a l'esprit. Bon pour na Asa mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awanga